La vérité mususu oyo na kozela kaka soka mati ayi ko répondre vanta nde o wana nde mais yo sala neti ayena ko répondre te sila na gamba ngana ngai baboko linga bongo te na linga na vina nga omoni lelo pourquoi ba vérité oyo bima bose parce que vanta vanda ki calme et biso tout o vanda calme et ça ba place musu na nda okota batu bayebinga teke na nde ko vanta pona moni azoloba yango moni nga na mati pona yeba eloko nini ezoleka na yeba mais moi que ça 15% ka ça tama 15% to la la oya kwene soin même nga pela décision foke mukolo kaka koya ko répondre kaka pa na yo awande na oya o mata mukolo ana pena tikela nga ta 1 heure du temps na obeta maman na ba bordure vous comprenez. mais ça ça libe petit no moi avant groupe ça la ngamo la la langue est populaire. Et la langue est populaire. Et la langue est populaire. Donc Bernice, maman présidente actuelle, n'a pas problème, n'a été. Elle n'a pas de problème. Même na Bernice, à comment na rando na Bernice, na yeba ki yangote na uchi ko zua. Ezana na ndeko na hamoko peto ane na mboko ya sala kape ba la vie mutu asinyala kinga likambwango abenga nga yebisinga. Mais nazaki na modèle ko betele bordir te mais na ndele na yeko yoka problème ya ndeko nanga tina olo babona o trembler. Sénateur na tremblé. Donc na zo tremblé dans linga format koloba mingi te po nga na mutu ya nzoto na linga format koloba mais nga na ebelio so zo tremblé biloko koti mona araisi so mo 10% na yebi ko to zo mena ngai nga na za na ntina ngo na zo yebi so vraiment bien que au moni ye donc asilama en tout cas na osepela minga ya ko répondre fanta so mambo fanta to alobi na yeza lokuta soki mambo kindumba na yeza lokuta soki pe yete mutatika ki wana mususu na lingi na ngako tanga kombo na yete soki yete aya ko répondre konga fi wana na kanela ke makasi na loba nzambe diable akutanisa ngata na ye un jour na tourner penda ya yebinga te menga na yebi na tourner ye yo penza ozana monopole ya kotelema yo finga fanta po fanta ngope c'est normal ezaka pona ndeko na mobali mais fanta c'est une femme femme de valeur et ça te pour na zan de connaître na hôtel na loba utu pour to ko bibisa tout awate mais o ya yebi peta yebite donc on a préféré écouter loba te mengana na loba na place na et tant que de connaître mais en tout cas l'aura tendance naza désolé et ba place mususo baluka ko simba te ko simba ngote et faut ko yeba pe que relation na vie ba protéger kayango et il faut que ça la bien na bateau pour balobi ekola kolia na bateau sinon cercueil ko za la kilo quoi suka na kilo star donc tangu yo muto yo yaki pour soutenir ye banzembo yembaka il faut oyo kakayango et ça na ba significatif donc dès toucher na fanta vraiment naza vraiment désolé bon ngana yebi yo kalate na sola no kalate mais faites attention vraiment fanta. C'est ma soeur, faites très attention, toi non boka moko pour ma bé et kozala makasi. Ma bé et kozala mingi makasi. Donc kolingate ke lisoko na yo oyo ke lango soni na balabala malgré que ba yembisa o trop mais pesa lisoko no un peu de valeur. Donc c'est ça et le konga na kolobaka moi muke yango wana. Donc maman balobi pesa carrosserie moi Valère toyoka docteur Mobe ndeko na biso Mobe boni kimia ba certes na bino nyonso Raïs Mobe bise mission Mobe nini Sofia Mobe banzali sangu Mobe Raïs Mobe bise mission a bien beau Mobe bise bon. Moi, j'ai une question, mon engagement tout na maman Fanta. Tout mon papa nana. Et moi que mon tout travail n'est panthère noire à matin qui tous a ba dossier moi ya ba tout réglé mais il y a si c'est ba question té. Moi na matiko non. Moi belé na département na biso ba Nathalie Chichi bazawana donc toi mon Kaiser. tout c'est belé donc.
Bon, maman Fanta. Moi, c'est là, non, moi, quand tu as la lola, hein? Et bon, on a zobo yanga po ni ko tanga la lola. Et monsieur ko beba na wana air moko. Wana air moko. Bon, alors boy, maman Fanta. Na papa. Na ba dossier ngana za nango ya momi mo bwa bomai libala pona musique ya obota nga kombo na ye. Tellement que bobanda ki kosolola ngape na yokaki. Mais tellement que bobanda kosolola na yoka na no pa na yo tellement que yo vanda na ye. Est-ce que eza ya solo que non un jour akomela kayo aye est-ce que ezalaka ya solo que ndenge bovanda kawana tindela bato ba audio bosela bato complot bato ya faire ndeti ba DG Pono ba Christian ba onyo so bazaka batambula na faire est-ce que en tout cas je n'ai pas de quoi bureau à faire je n'ai pas de bovandi bobo comme mandaté bato pour attaquer bango. Vraiment papa nga babokola nga bongo te ngana eto kosola masolo a bongo te ata otindiki ekende koloba ona mafanta koya oloba na ngai te ayebi nde na bana koloba ne alobi na nga na agresaka ye na koloba parce que moi j'aime pas rentrer na baskisongi songi na lingaka te ngana eto tikala osola masolo a bongo te na tikala pe koyoka na matoi na ngai te akoki kosala ona bato mosusu na ngai te mais oya yende naza okura nango atindaka mwana wana na misu na nga abima afinga zoba ya mwana mwasi oyo asipelaka ntango amona mutakala na nga bosani ke nga mpe nazalaka na oya ye ya sali te. Mais asalaka ngo donc eza vraiment copie na ye quoi atinda basala yango atinda alobi bazofinga ye mpe bana mwana ana kotela ye mwana ana pa koteli afinga tata wana ya Londres afinga mpe fi wana ya oyo ya mutakala salite wana oyo ya Paris afinga bato ebele mpo na ye wana na yebi j'étais là. Ok. Tiko ya kosaka bato ndenge nini boya pembeni na ngai soki liste ezobima na kotia bakombo na bino omoi ndenge ya kosaka bato je na ye c'était comme ça nga je na ngai ezalaki bongo te nga nakotisa fazer moko oyo nalinga mpe otanga kombo na ye te parce que nayebi ye te ayebi ngai te mais na temps wana oyo nazalaka mama présidente na kotisa ye na conférence nga na ye na faire po ngai oyo motema mabe mais nasala yango oyo lelo batutu bavilpandanga ndoki mais nasala yango. siko baliste yango ezala baliste ya nini ya concert ezala baliste ya nini liste yenda oyoki te ke balobi o baliste soki bato baya poto ye akoma koko donc nayokaki yango lobi te babengai nga balobi na ngai mwana mobali oyo alaka na kisasa wana oyo azokotela ye wana atiaki mama wana na kati ya liste ya bato bamema na poto ngai nabi na ndenge nini po erataki sino talingaka ya na liste wana. Ok. Mais oza bangi te po sanza kaka nga kiti. Nga nazozela aya na sali premier soin nazozela aya ko répondre soki aya ko répondre na kobimisa o mususu ya suka na tike nango eza ebele te ata 3-4 na obimisa. Vraiment, en tout cas, moi, ben, ma question, en tout cas, n'habitez bolala qui na panthère noire. Vraiment. En tout cas, Laurent Tanas, pour l'angle, on peut s'offrir conseil, oh, bah, l'obia, les vérité, de l'obama partout. Koufanson, nous, comment on a pas si battu la moi personnalité. Papa sénateur. Oui, maman. Limisa elo msuna ngana loba boy. Bango, bakenda ko luka batu bapesa bango mbongo, po bakende ko bonde la papa Hervé abwaka bango libanga. Mais Fanta na makambu nyonso azali kosala même ba banderole oyo esalama période ya concert ya stade na mbongo na ye même ba fiche ba tricot ba chapeau na mbongo ya Fanta ye moko. Ouais, je suis fier de ça. Asala biloko wana ye moko puisque azo soutenir Kaisa za témoin na tinda yake de kozo ba billet. Azo soutenir témoin. Naomi a témoin bana maman présidente na yeza ki teke mafaka Fanta bien kolo moko boye. Maman Fanta to tika mamuna lo ba poto yo bien. Pardon. Non.
aza kosala yango par propre fond na ye na amour ya ndeko na ye ezaki mama présidente te oyo eyaki ke no biso bagolwa tovotaki be papier ezalaki bavota ye te lelo nde bakomisi yango elengi me bayebi ndenge nini eyalaki te. Siko maman mamona na une question et sali boni Laura siko tendance à maman Fanta le ennemi naï. Pourquoi? Mais parce que eza ndenge nini lelo azokomisa Bernice ennemi. Botu na pete. Question pesa mystique et pour Bernice peut se faire ennemi naï. Et wana pete question. Mais comment on voit qu'elle est bamboa qui est là? Est-ce que Moutoloko a Bernice ndenga azawana na mboko to yebi azakane na problème na mutu te? Bernice a na problème na mutu te? Aza moi so aseka na batu alinga kolia na batu aza facile aza na ye batu ba matalana te. Donc Laurent alinga ko manipuler place batu baza bien à créer comme moi désordre, c'est ça. Te problème na ye za ko manipuler te problème na ye zali alinga komona ora ya mutu te neti fanta chansar banda botani depuis demain na libumuna ya mère. La Queen Mada. Aza chansar banda mo wana na olobango eza vantar te mena lobi vérité. Vraiment. Aza étoile place union so vanda la lumière ezalaka et apparaîtra. Donc ye allié na batu oyo batu balingi bango te. Ateza ya kokufe kopela. Ozomo alingi komona batu oyo ponga quelque part ba valeur mingi fantaza nango quelque part neti ya kolinga batu kolia na batu azalaka na motema mawa pona batu quelque part Bernice aza na mwa babiloko wana. Alors soki amoni ke batu balinga kolingo mingi batu bazozala na yo ozosala makambo bien ezokota likunya yango asalaki yango na fanta peut-être. Et puis na ozala na mawa mingi ya koyoka ke mutu moko alobi ke nga na signaki ko kende ya fada ya okendo signa ngo bongo po azala mama présidente a signaki avec voilà mutu wala cha osoki fanta lobaki ka kolongwa te mutu même ye moko papa Hervé alingaka zana courage ta ya koloba na fanta ke banda lelo na lingi chose a présidente te alingaka lobango te jamais jamais. Oyebi koyeba na ya kimukolo na ya bomwana ezalaka différent bandeko nanga. Eza différent. Eza différent. Po baleki ya mibali ya fanta baza nakolo bazali nzaka na musapi na fema. Donc eza bolingo ya ndako. Ya bolingo ya balabala te koyeba na ya kimukolo ndi tokomala ba bolingo ya kimukolo boye ale toyeba nite. Non. La fanta na faire azate. Ataka ndongwani ndenge nini famille. Non, elle a dit quand même barokabona pona nini bazapela babomo bavanda. Po batu mususu bakanisaka kaka fanta yana ekaka boye pepe bayeba ni na faire kaka na kimukolo ale commissaire mama présidente te. Non. C'est la famille. Bolingo ya bomwana na ya kimukolo ezalaka différent. Toza awa mamoun. Ngala yebisa même fanta ke oza ennemi ya Bernice te. Bakoya ko tutuka bon pour la maman vous totika maman Bernice ye bakotika ozana ennemi na fanta fofana problème nini donc bakoki kozala te po Bernice paza mutu ba makambo ba binemi te. Ba kebe bana problème ezate bazana we bana problème te loko te. Laura tendance ndembu mama be voilà donc. Mais oui, c'est tout Michoyo a commis sous ce ennemi na Bernice pourquoi si qu'on ndenge na moni azui mwana oyo azalaka na Londres wana ya bakolominene wa salitai mwana biso wana bon nakolo banele kite na yebi mbula na yete na loba mwana mama Bernice abimisa Irma ozolobela bo sikoyo soki lelo akomi na mwana na ye fanta nani pardon ye Laura akolinga ye koleka batu nyonso ayebaki avant mwana wana azolinga susu adétruire mwana wana akotrahir ye kaka wana musala ne très bien. Mais moi un jour mais moi nana sala ka musala na ebianga la kota kana chela ke ba commentaire il travaille très bien.
te tozoloba na sens lokola kokokangama na ye babaki na Bernice mutu asali ke lelo Bernice mutu asali nani Irma mutu aboyaka ne kokangama na Laurent nalingaka kangama na ya lingaka te dans Laurent zwa sikoyo saka musala na ye bien pardon boko te na ba polémique te même pas musala kitoko Irma salaka musala kitoko siko ndenge ekomi ke akomi na Irma alinga diaboliser su Irma Irma longwa kuna wana mbuma mabe pardon nazasi ye pe place azali azoyoka akozwa mayele po balobaka soki nzete ya mobesu kutu bandimela ye te bayokela ye te bongo yo ya kokauka donc na miniti oyo Irma aza lokwa ya kokauka mwana na osala musala na ye bien pardon kotisa ye na kati ya makambo na ye te la petite life soki na comprendre bien eza baje ya Laurent tendance aya koyiba bamoto ya bato problème eza nango te mais nga na oyebisa kaka Laurent tendance yeba mambo osala bato oyo esimba bamosusu baa bato ya niveau na yo te tobanda oyebiso ntongo ntango olelalela bato badefendre yo ozolelalela mais lelo nayebi mama nayebi obisosala mpona lorafinga ye azolela azokokata kotelema te batension emati donc toyebi lora ndenge fonctionne mokolo eyali kaka akoma piri ye te ma diabolize ye te po asala musala bien seke Laurent ayaki mpona kodétruire bagoloa mpona azalaki na posa aza na posa ye mpe azwa bato akoma na succès asa baadepte na ye yango susi na ye mais ekosimba te ozokenda na ndenge mabe buzoba wana oke mabe ntango deja osimbi Fanta Fofana yebaki vi na yo ekomi na problème luka deja osenga bolimbisi banda lelo ntina fin du mois ekosala bien mpona vi na yo naboyi mutu na mutafana na kwe na ye na nini nanga asenga bolimbisi na nzambe na ye mama na ngai nzambe ye moko bati osenga bolimbisi na nzambe mutu olimbisa biso akomi deja maudite ndenge aza bosi pas bon un point trait l'œil pour l'œil dent pour dent Laurent tendance akomi tina niveau kosimba na ba Virginie Manganga Laurent tendance kosimba au juste veut dire na baboya le padre se kosimba wana nyonso eleka pe pa na nga na mona mwana ana lobaki mwana ana makamuto alobi oyo bapesa ye baboyeboyi wana c'est vrai nga mpe nazalaki na biloko moko na kandaka na efasa yango tu vois na Virginie Manganga moto ayamba oyo bien na série ya martyr mais tala réponse opesi ye tala biloko osali eza somo bien que okoseli bagola babobi libala mais yo nde olingaki mobali na yo te otrahir ye pene obete bamama na bamashete ya mokongo après oyo okosa bagolo ya motu ye moko na ye na ndako mpo na bomi libala mobali na yebi ke wana eza mosala na yake loboya ye mpo nango atetete wana kosi ati kokosela fere makambo abomi libala na ye ezalaki libala babalaki ye deja bapresenta mama akozala ne mpe na raison ke libala ne mpe kufi mpona mama miziki c'est faux bino bana mike kutu ebelebele bali awa bazosala yango babomi mabala na bango te kaka ye koko dia nzongo pardon bon libala ngo nayebi te soki aza marié officiel je sais pas tata ya mwana ne ya liboso wana azalaka na Tunisie baboyana abota mwana mosusu avana ande na poto na Belgique wana komba silisa ye na batutu mutu akozwa ye aza te ake kozongela nzungu akala ngo mpe aya mpe malembe te akenda kolekele live banda kofinga ye biso tu tomona live yango akenda kofinga ye kuna aloba soki ate papa na te mutu alobaki eloko papa na aloba oyo na ndako na biso toyoka miziki kaka ya l'autre la toyokaka ya fere te alobaki yango te tata na bomba te déjà depuis place wana ifale kaka batutu baboya ye azokolela siko mpona ye baloka ye te namoni ya nyata yango na nzela ntango bandoki bazoleka bakende oloka yakamaki anyatu ntango anyata ale atikali na lokuta libela Fanta Fofana nyata nde ya konyata donc Laurent tendance oyo yo pena donc oyantamisango pena ya koyantamisa ya konyata problème ya te
Bon, Mais Lucas, merci beaucoup. c'est ça la bien. Vraiment. Namoni batutu ba poser ba question na bango ekoki hein. Ok, nayebi te soki mutu wana mutuna na ye mama aza na ye wana azokita na ye parce que akovandaka mpe te éternel arépondaka alobelaka Laura tendance talaka nenda kitanga na Mamoun na Yolande kutu asakangaki ne micro na ye aza na mosala ye kutu je crois il faut bokitisa ye mpona mais mama avant kita nakosenga na yo omekana komotive bagolwa na yo ke bazalaka focus ouverture ya billetterie soki efungwami basomba babillet na bango mpona ING Arena Gaulois gladiateur tozala focus biso nyonso tokende osomba babillet mpona Arena nalingi nabosana eloko moko producteur oyo azobetela tolo wana producteur wana oyo atravaille parce que nga nazalaka lokoso te naza moto ya motema ya tsukutuku te nazalaki première personne oyo bayamba na ndako wana na producteur wana na mwasi ya sénégalais c'était moi ya solo moi nateka 150 billets te 150 nateka 150 billets ya VIP ya VIP normal te tuna Yolande yeyo nga mutu natekela bango babillet wana po ezalaki VIP na VIP gold nga mutu natekela ba Yolande 150 billets yo ozalaki na VIP gold VIP gold nga nateka 150 billets bravo ayambaka na ndako ne nayebi ndako ya producteur wana na mwasi na sénégalaise alobi ayoko bono fanta fofala ndeni nabi te bama nanga congolaise papa nanga malien abe loba abambaka tosololi na mwasi na ye alobi nga mpe naloba abambaka mokie me naloba nde olof parce que basénégalais baloba nde olof tovanda na ye mwasi wana kutu billet moko ezalaki 250 billet oyo ya gold ezalaki 250 si je me trompe pas ezalaki 250 euros Yolande aza wana bango tu nasombisa bango yango na makasi na chaputu moko na ya 150 wana na nga na chaputu wana na ba Yolande nasombisa bango ya gold wana 250 na nko nabi tetete malgré nga nalobi na kokende te parce que bafingi nga basambwisi nga nazalaki vraiment démoralisé bana nga batelemeli nga mwana nga ya suka kangi bisaka lobi azokende yango wana nakendaki komona ye nabi papa nga na kokende te parce que apreparelaki nga esika lobi vraiment o mosala yo osali merci ozala na babiloko no na okabela yo nabi nga na kokende te pesa yango bato mosusu nga mona somba billet na nga Yolande aza wana nazalaka na billet na nga nateka yango billet na nga kutu natekela moto à Londres après nabandi kotekela esu babillet ya VIP normal oyo 79 euros nabandi kotekela yango lisusu 79 euros bato babandi oluka babillet totekela babillet wana ya ba 79 yoka niveau ya bolingo ya moto nabandi kote malgré bafinginga malgré naza na bakani bango banga basala ya ba 150 billet nabandi kotekela naza le seul oya evita na ndako ne na vandi na mesa na lie na ye na mwasi na bana na ye bah oui na nini nga nakenda kokopere kuna te okotisanga mpe na kati na bando kotravaille na Mawelisa pourquoi nasala yango te naye natuna bino bagolwa nga mama mabe nga motema mabe mpo na nini nazalaki na motema teto wana te nakende mpo nayebi ndako na bango naza na nimero na bango ti lelo nabengaki te non je l'appelle pas ni ye ni mwasi na ye na nini petit papa ave te moto alakisanga bango non papa ave te moto apresentanga bango non moto apresentanga bango moto bango batiaki liboso ya kongola braza mpo na babillet ye moto apesinga nimero alobi ozotungisa leo tu kobenga babillet koya mokolo nini zwa yo moko obengaka kuna nde baevitanga namoni Virginie Manganga kotia Virginie Manganga sali à toi sali mama na biso yango kome kiri na batini net sali Manganga chou olingaka yo kome kiri na batini net alingaka mpe bango te alingaka bango te soki alingaka bango mbe bato wana batravaille ye nde alingaka bango te il faut bazala mpe mayele bakota na jeu na ye te
akimaka bango période moko boye akimaka Fanta belenge fazali eza ya oyo te belenge paza na se Virginie Manganga Chou délégué ouais bonsoir à toi Papa Hervé mayele ndenge za na banoto ngabe Papa Hervé ne kana jet set wana mama moko so ya Fanta beya obosani beya oyo ya beya kotsa beya ko soka olingo mata ouais maman beya soko matomatia donc Virginie Manganga fumola miso keba komisa c'est pas Laura Tanda na bakanda na motiva batu ngana na batu baya kozongisa babiye modèle bafigo to okete na bi jamais bokokende na kosa batu ti dernière minute nde batu baye koyeba nga mona oyate Yolanda za na témoin Monica il fallait auta Belgique na bana bayate na Monica Mikombe oyate abi yo za bien te ngana ke de kobina na oyate mais Monica sobaki babiye ayate oui tosomba babiye na batoya bazalaki 5 personnes bayate likolo ke o bafininga Laura Tendance osali kaka bien nazozela réponse na yo poa oya mbala oyo nabeti babordire te ntango na koyela yo poa bato babana kozela babordire toa na mois de Ramadan poa soki na yeli oyo Laura Tendance oyo na kosala yo yango sombelaki Laura Tendance kechi oyo tochewa ti nga mutu na so ya Yves Saint Laurent Yolandi ye wana ayebi nga alataka eloko apapamba te nga la fi ya bazara te leki na ngai ye parfois soki azokende bavante obi azokota magasin abenga na moni eloko naloba nde Yolandi sombela ngai yaka na ndako ozwi mbongo pardon kechi wana bozomona kechi oyo alataka ngo nga mutu nasomba na pesa ye na Yves Saint Laurent wasa kota boutika Yves Saint Laurent mpona lelo ya kovanda banofinganga atina bafinganga mpona ana finginga ite eza ye tafinginga oui eza ye na sapati na ngai na kati ya ndako na yo ofinginga ozwa meshi na ngai ya babrésilien ya normal tikoloba babien fe tika babien fe osala koloba yango te tika aya na mesha makangu Laura fingi afingi ye mutafingi Mamoun tika ya loba quand même asala moi quelque chose il faut te toboyi te mais bien fait baloba yango te nzambe azongisa ngo nde mosusu azoloba na ndenge mabeta azo rappeler ke te nzambe efasaka soko olobi bolamu osaleli mutu bénédiction ezalaka te ya yebi asambelaka yebi nzambe soko osaleli mutu bolamu baloba yango te zongisa kechi yango wana nde olwa mutu ne kokondana te bolamu ofanta asali ekoganga likolo na mutu opesaki yango na motema malamu aza consciente te parce que nyonso asali wana ça se fait pas mutu bozali ne bien mais quel que soit les problèmes oui biso toloba me ya lobango te c'est pas bien kasi yango wana omoni lelo basekret bimiti nzambe asali katie confusion na ka na bango lelo bapanzani ti na nango ayebaki ke apres makambo omoni nga mamu ngapi nalinga amata te partout nayebi se okomata te me oyo alobi quand même ekoki asali bien à se défouler parce que makambo yango evanda une année et demie toyebaki mutu na makolo te lelo nde toye koyeba source oui silence na ye nde yango wana bakobima na bana mibali bazala promotion Papa Hervé baboyikota bato bafuti bato loué car pe ya bien shiva tozo préparé ke tokende kozwa na ba tetango bakoya babekisa bakapeso baboyikota yango mpona ka nga mutu na osala yango mpona Papa Hervé aloba te ke Fanta merci voilà Yolande oyebi ben filtre bazangi
yango moni makambo ya papa Hervé mingi ezaki kobima pona nini tout autour ya bato wana bazo étouffer bénédiction na ye bazo étouffer visibilité na ye puisque bazalaki wana ben filtré po neti na makambo nyonso naomona bona oloba ke Laura azalaki infiltré alingaki ne papa Hervé balobi soko omoni mwasi atamboli na mibale ebele na bafere na okokotisa ye te na makambo ya kokotisa ye te mpona oyebi te bashetani combien baza deja na kati ya nzoto na ye voilà bashetani oyo balandaka ye oyebi niveau na bango te voilà eza ya solo ana bashetani moko yango basalaki mpo baéloigne Fanta neti aboya papa Hervé mpo barenie baya na mabe ezala mpo bayebaki ke pa Fanta mabe koleka te corruption koleka te osimba te nga mona alingaka moni ayebi ke koleka te donc il fallait diviser pour mieux régner yango siko l'air bamoni pe ke côté à Bernice pe peut-être bazokende balobane boye pe on dirait moi kala nko ye pe er moko ezala mutu kwa mutu er moko esara ye doko edoka bazokoka epete donc azoleka vérité po ye pas mutu a vérité azokoka Bernice te aura tendance vertige mais nzambe lelo atie confusion kati na bino abimisi bino poasa mais yo mutu oyo finga Fanta yo leka ovanda ondima na yo na yebite elengi nini yango Laura Tendance eloko ni apesaki yo ya malonga po yo finga ndeko na yo ovandi pa l'aise oloba n'importe quoi po soki Fanta azalaki ndoki po alia yo aboma yo fala banda nanu na famille na ye moko oui fala banda nanu na biso nyonso asilisi biso apre ayepa na bino mpona yebi te bénédiction nini yango ubie etoile ube yo oza na nini po Fanta fala bomo po azwa nini Fanta mama abana ana bandeko ya basi na ya mibali ana famille monene bandoto alokuta bino moko bofinga Fanta okindoki bofinga Fanta ti lelo toomona ngo te soki Laura olataki elongo ya Fanta nayebisi yo ubie soko olataki yango mpo ya kosala makambo na yo na interdire yo elongo ya Fanta na interdire yo tiko lelo oyo nzambe wana ya solo nzambe Fanta akangelaka karem nzambe wana lelo a confondre na oyo ya biso po biso eswa biso ti lelo ndenge na vanda akenda kokota tina bajournaliste oyo nga nalalela pongi te mamon nazoyeba papa Hervé aya na 2h du matin atindi voiture abimo ke dozwa Fanta aza na baliste ya batune ya biro na ye na bajournaliste nga kaka mama mabe oyo nga kaka ndoki oyo na badj nga mutu napesa liste wana papa Hervé avandi abandi kokotisa bango na misu na nga nga nakomi kosomile kaka boye na kati ya studio pongi na okoka te ntango asisi kokotisa bango abandeli abi oyoki bato noto bakoki na li bakoki na simi nzela na bimi na songi na ndako mais bakenda kokotela journaliste ana asalanga live azofinga nga afinga nga abima na journaliste wana aya koleka afinga yo abima na 3 mabanga so 4 mabanga kasi journaliste yango aya lisusu kofingo aya kobeta maboko naloba ko journaliste buta TikTok aya kofinga nga babosani bapongi nga na kata soki ba DJ bayokana soki nani bato ya TikTok bayokana bato tu baselaka papa Hervé émission bayokana nga Fanta Fofana nga mutu nasala liste nakenda nango na 2h du matin na kati pongi na ngai na kei yango bafisi kobwaka bango na bimi ye azotambola na bakamarade ne bajoli kweta koka kotia bakombo na bango babwaka te azwa libabe wana abwakela nga ojoli kwete kende kotuna Fanta neni noyokani te parce que ye moto azalaki na liste nga azali na liste joli kwete kamarade nango bie kamarade na ye ye moto azalaka na joli kwete kuma vraiment confusion mutu ya confusion
Après na yebisa ki joli ko te na bi yo zela to mususu po yene mutifala cha yo. Po yepa ya Paris. Même aya akena kana butu te mena ba moya sala kawana. Po na chaki komono te po bino bozaka ba pire na yi. Ngala sa ki bien na joli ko te na moni ba komi ba ona bango ba to ba ndu ba kangama. Ngala mutu abandu te na ba luba malien. Komi makamu na yo ka kipet. Alongwa tozwi biso na biso ba Congo boke nango bien totala suka nango ndenge bo suka kala mingi te bato suka baba lukeli ye bakomo bundisa eloko moko te na salami ayi Laura suka obiga Laura tanasa suka mabe pena ba vina yo pardon franchement te babiloko wana bakako sala mona 500 awa na poto te awa te basa ngona kana so sera ya ko répondre nga wana pe na koya ya koloba te wana na kokota nde na kokota na nani na boulevard du 30 juin wana nde na zokota sans stop en tout cas da siko nde na boulevard te yo zela kaka aya joli kweta lobi azali Kasayen nani aza Kasayen iye joli kweta ngona moni aso koma walobi aza Kasayen ngala yebie mutu abandundu so mukongo ngala yebie Kasayen te mwaso aza Kasayen akimaka nga ndenge nini po ngala pusaka ba Kasayen mingi pembe na nga kote wana azaka mwa racisme ke ben oui voilà bon c'est bon maman Fanta en tout cas maman Fanta to ko retenir nini salaka mutu na nga ya kimanga ke mama belo bandongwana mabe joli kweta na kamwa kangaka joli kwete to mona na kabo ko repassa to lala ba chambre mona Allemagne tangu ka ba koma na ya kimanga pafa te yepe na sina yoka na nga moto sikuna ndenge babeba nati azali na life azokoma wazoseka il faut seka ayebi na olo ba vérité na olo ba vérité la kati pasa ya bitanga mafato mutali boma seka meza mawa mingi biloko wana foto eza malamu te moni bato bavandi bien yo ya na bazizani motema mabe wana eza malamu te eza malamu mingi te yo yaki batiaki yo soki chargé ya communication fale okota na makambo ya communication Fanta aza mama présidente ya bagaulois yo ozalaki gauloise te oyaki mosala bafuta kombo ifale pa okota na bande ya Fanta okoma kotinda bato bafinga Fanta yango ye moto yango bafingaki Fanta bafutaki yo combien mamune ngala ke musika te ngala lobi na nga vérité ngala za ma présidente to signa contrat te ben oui na kota na ngai na contrat te yepe soki chargé azalaki ne na contrat te akanga munoko atika papa ave tranquille na bagolwa na ye azalaki na contrat te ayaki neka ye moko akango na nani etumba kosala erreur te bongo matalana ya nini siko matalana bongo sinane contrat te ye alobaka ne kala munoko kaka moto basentiment ye asina contrat na bongo yo moto signé contrat na mutu te ozoyaka po tya bato baosala mosala kitoko tya bango zizani yo ye ndoki namoni moko matisi peut-être question ezali siko bazolo nde kozala mayele mama nani moto amati mbambota soge amati ndenge natunaka question ya suka papa nanga na makambo ototuna nauti oloba awa donc azalaki na contrat te papa nga mona ke na oyo yanga na bombi oyo yanga ete nazalaki mama présidente tosinya pape moko te mama présidente moko te akoya koloba oyo asinya président contrat ye mpe azalaka tim azalaki na période essai période na essai oyo nga nayebaki ti nga nalongwa nga nayebi azalaki kaka na période ya essai après baosinye etikala kosinyema te etumba nayebi te so na nsima na ngai po esali 1 an et demi peut-être asignaki contrat oyo ngai nayebi azalaki na période luvulu ata na nsima mpe na ndimi te ezala te otika kopena contrat te nga namona na ngai te nayebi yango te
papa Hervé patikala obetela ngai moto asigné contrat eza Virginie yo bon prince nga ekiti na kaka abimanaomata kaka oyo tuni question okei yo eza moto yo ozolanda ye soki wana bana na ngai ya basogisongi ya mike wana kolanda bango te mwana ngai oyo akomi mama Fanta s'il vous plaît zongela poste na yo nutema